Nazali sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bande ko balanda émission ezwi la pesi bilo mbote bisika nyoso ezwa mibilo petike ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino ya mboto banda makambo oyo tolingi tosola biso la bino latina ya République démocratique du Congo na mitombeli mbotama elamu na ngai moko pero ko sepela ete la régie kabuya lompisa otila biso mwalo yembo oyo pape jaye asepeli sibongo mama wa yembe na mokolo oyo likolo efungwami pona mokonzi ya motema na libota mamonde selompinga moko ya sikate kasi nzete ya bomoi bosantu mpe bolingo oh mama dese likabo ya nzambe na bomoi joyeux anniversaire mama tikabiso tosanzola yo Cheri esongo mwanya liboso asimbi makambo na bwanya yayo Olga mamufia kati pole ya libota akomisaka kombo na yona bolingo Chaleus papejei mwana suka amona kalola na miso na yo Yoko kisaka misyo ya mama na motema ya bato okangami Florence Midon pe bayoko chuchu Banabana na yo bapesaka losambo Pona yo meme ya mawate na loboko na yo bazwi elikia Kaminbersos meme ya bolingo tika nzambe atombola yo lisuso tolelise mpona sengo na mokolo na yo ya elikia Maman dese, joyeux anniversaire Bisonyon soto zali nanu na esengo Tobeleli nzambe mpona yo Tika bomoi na itonda na kimya Maman dese, bolingo na biso Epai na yo ezali ya motuya Yo zali libanga Merci Nakabuya l'homme puissant la régie bande koza vraiment ya koinda na kati ya République démocratique du Congo pour la sortie médiatique ya mwana mboka Bemba Gombo ya solo penza bato baike ba sepelite na maloba o ya lobi bipai binso penza bayi kongomani ba sepelite kasi tokene nanu bisika bato ya Moïse Katumbi ba répondaki mwana mboka Bemba Gombo Tobangi yo ndeko na biso kasi toyebaki ozali ndeko na biso mais ozali ndeko na biso te tango obandaki koya kolala epe Katumbi koluka mbongo akolia obosana kite ke Katumbi aza congolais obosana kite Katumbi aza rebelle te mais lelo nde na kolia kosenga nini kosenga ba pouvoir na bino makambo bosana ba pouvoir na bino oye pa biso lelo oye kofunda koyebisa biso ke Katumbi aza rebelle mais biso toye kofunda oye pa nzambe babuji oyo moni eza jour ya Pâques
toye to manifester yango epa nzambe tofundi epa na nzambe nzambe ye moko ayebi soki oyaki te epa ya katumbi kosenga ata mbongo ya kolia epa na yo na ndako nzambe ye moko ayebi eza na eloko mosusu te tokoyebisa yo kofunda katumbi mpe na makambo moko aosala te me toyebisi yo ke ezala ya yo ya mbala ya suka ayo lisusu okoyeba nga naza nani me tofundi yo mpa nzambe ye moko bandeko mabe ya politike toali kosala ezali ete okei kolia epai ya moto na nsima mikolo mibale to misato omoni lisusu kuna bénéfice wa yo mozali te yo baluki mbango bisika mosusu nde yango moni République démocratique du Congo lelo ekangami na moleke lelo balkanisation lelo makambo nyonso mazali pe ya malamu te na tina ete ya makambo ya lolenge oyo ezali bongo komosalama na République démocratique du Congo ya solo atako biso na bango totambolaki mpenza nzela moko te na makanisi kasi liwa ezali bongo malamu te tokoki kolinga te papa Denis ete biso moko bakongomani tokoma bongo na komobomana na kozanga mawa na kobeteke bato lokola banguna kasi tolobi tozali koloba kaka M23 ezali bongo na Est République démocratique du Congo kuna nde bango bakoboma kasi ba M23 bali pe la kati ya capitale ville province ya Kinshasa ezali bongo parti ya UDPS la milice na yango pamba te bilo baso bomoni makambo nini bango bakosala tala lelo wampanga ye wana kei na lotutuma batutumi ye makofi bamobeti ye bamosasi lokola nyama lelo oyo atiki biso ya solo bato babongo atako bokondane bango peine de mort esengeli mpe boboma bango na miso ya bato bokoma bango singa bango mpe bakufa basi to bana na bango to mpe baboti bango bayoka pasi ya liwa lolenge lelo libota ya wampanga ezali bongo mpe komolela mwasi atiki na bana choc oyo parti oyo ya bundelaki parti oyo ya salaki makambo iso pe parti wana lelo eboma ye tokoki kondima te tozala baloki bongo c'est que parti ya UDPS ezali moko pe ya parti ya barebelle bali pe ba M23 baka kotorture bato mpo na nini kobomoko bato bongo babomi kaka mwana mobali wana moko te baboma bakalala baboma bato bayike batumba bazikisa bazali kosala bacriminalité oyo ezali bongo malamu te tokima bato bazali bongo koya kosalela biso babraquage bavol main armée eli kosala matongo midi pokwa likolo ya nini likolo ya pasi eleki bato bamisaeli ngomba na bango na bapolisi na bafabo bamisimi mandoki bakomi kokende kokotelaka paisible citoyen oyo azali komolukola motoki na ye bakoti kuna babomi bato bayibi misolo basili nzela bakei mpo na nini kalakala tomonaka makambo oyo te ezali na ntina ete mwana mboka Félix Antoine Tshilombo akendeki kosala badili bongo na bakei kosala badili bwa bango na ntina ete mboka ekoma na esiko ekomi lelo na kao papa Denis équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nangana kunya dola ngai yanga mokonzi na Angleterre tala bisika Congo ezali bongo na pasi lelo etumba ekomi lelo yo na akomi nyama ya solo me yende moto bakende komoyoka na ye boni moto bilo boyebaki azaki étranger boni moto bilo boyebaki ete bozali kobunde tumba po ete bolongola ye na République démocratique du Congo po ete akende bosepelaki na ete kasi boni mona mboka Martin Fayulu Madidi nde bavotaki ye mpo na nini kaka yo moko mona mboka Félix Antoine Tshilombo okendaki lisusu kosola na étranger vous croyez que mboka oyo ezali mboka moko bokoya kaka bobande bato to lokola bokoboma na intimidation na makambo nyonso na baarrestation arbitraire nde bato bakosepela bino bato bakoki kosepela bino te parce que histoire eza teti vérité mpe eza teti histoire ya Congo lokola biso moko tokokoma yango lolenge maloba o patriarche mairie Patrice Lumumba tikela biso tokotika te bato moko bafloue histoire to pe babafoue yango tokolinga yango te histoire ya Congo tokorapelaka yango mokolo na mokolo ke bakongomani bayokanaka lisanga po ete babengana bapaya na ye ekolo wa bango
mais ezali na mona mboka Félix Antoine Tshilombo la parti ya UDPS ezali parti oyo ezali ya ba rebelle pe bango de bato basali lelo tokoma na kao oyo mais lelo oyo bino boali ko accuser moto oyo bino nyonso bosali na ye mabe ndenge moko boni etumba ya este ekosila te boni ba M23 bazongi lisusu na kati ya République démocratique du Congo bazongi epai ya banani po ete na époque pe ya na banzi moto azalaka premier ministre ezali bongo Mfumumpa l'homme de titrisation de terre mwana mboka Adolphe Muzitu toyokaka lisolo ya M23 te mais boni M23 baye kozonga nani azongisi bango po ete tonyokoma tomona pasi ya boye toli na mai te toli na lotiliki te la banzi bolandi mwana mboka pepito kilala akolala pongi te po ete bango bakomi lokola ba Moïse balekala boye basengi bazonga boye basengi bango babaluka boye basengi bango ezali kosala pasi mboka la biso ezangi kimia mboka la biso ezangi makambo banso ya malamu na kati la mboka la biso République démocratique du Congo nazali koyebisa bino eloko moko ya malongi ya lite misala mizali te nauti na komotalisa bino awa bato baso ali kotala makambo ya belève bali ko identifier ba élève bomoni ete misolo ba ko pesa bango te na lakisaki bino kuna na este lolenge nini bato nzele ezali te ba ko tambola to lakisi bino bipai binso la Congo central eko yinde eko pela moto na kati ya capitale memema eloko moko ya malonge ezali te toti la komotalisa bino na kofotaka balwa na bango ba ko voter soki ba ramasaka yango wapi to pe ba okele kozongo na mikili ya bapaya o bango bakendaka kasi faisabilité na bango ezali kosala malamu te kilomètre ndetalo to aketumbaka le koto bokelo koni fa pekato mama sociale la chabienne tala lolenge kani ba ko tambwisa mboka lolenge ya mabe eloko moko ya malongi ezali te nga na yebi na bibi kolo misusu soki osali malamu te moko pelo ko mitala naloba leta Royaume-Uni mokonzi ya bango apesaka loi mais tango bakangi ye moko ezalaki soki na makambo ya covid soki na banzete alobaka bato babima te bato basangana te mais ye moko asali nteke peuple ye kokanga ye mpe etombukaki adémissionnaki mpo alobi te nabuki mobeko ekangaki ye kasi bino moko babuki mibeko bino moko basali mibeko bino moko babuki yango sika epai na bino mbano ezali te bobele epai ya peuple oyo azali souffrant peuple azali komona pasi peuple azali komona nyoko lelo oyo kosamutamba ye wana alese 4 babembe bakobela bato na ye bakobela bipai bakoloba tomoni mpe déjà ke bosi bo efface ye pamba te moto azalaki na nsima na ye wana esika komi kotelema koloba tala lolenge bino bosalaka soki bozwi moto botie ye ntango lesika wana bomoniki abali kocoince bino bolobi tobambela ye mama na likambo tolongola ye mpe botikaka ye pamba te esengeli bosala ye mo eloko ndenge bosala yani toyebi bino yango pouvoir yango ezaka na cercle vicieux wana bato basengeli bakonza Kongo ezali kaka bato wana bakombo esengeli eyokana ezali kaka ya bato wana bato mayele misu bali te bana misu batangi kelasi te bandeko misu mpe batangi kelasi te biso mpe totangi bakelasi te oyo bakoki mpe koya mpe kotelema mpe bazolona mpe baposte mpe basala basenza lalo makambo bobele bino bolingi bato mosusu baya te jeunesse botelema bopousse bakri ya détresse botelema na nkanda bosala bamarche ya minene na ntina ya révolution gouvernement oyo ezali gouvernement malheureux gouvernement maudit eye na malédiction ya komonyoko peuple Congo biloko biso ezalaka na mboka oyo bateka oyo bango basali ata moko te soki balingi basala mwa nzela moko ya mwa mokuse babeleli
soki balingi basala mwa likamoka moke babeleli soki basali mwa likamoka moke to babikisi moto na nzela baye kolakisa ezali droit na bino mpo bino bato bokomisi bato wana na esika wana misolomi ya base ya peuple misolomi ya leta oyo bino bozali kodetourne ntongo midi pokwa misolo wana ebongi esala makambo minene lelo bobomi biteyolo tokomona bana libanda na baye examen oyo bana baza libanda bana basali te mpo bapara bali na mbongo te bakofutama wapi mpo misala ezalaka te baarriere boni soki bayima pinga oyo bazali na front bakolela misolomi ya bango miki kokoma te boni bafonctionnaire banzela oyo misolomi yango mibimaka mpo ebonga wapi nzela la république démocratique du Congo na victoire kule ezalaki opesi mbo aboyi mikolo mileki masasi mabeti bato donc mboka oyo ezali kaka koto oyo masasi ebetaki koto kuna vol armé koto kuna vole boye koto kuna basali boye mais mboka ezali lisusu malamu te kino Goma ekweya Bukavu ekweya Baruchuru bamboka wana mike Bunagana Minyembwe tozali komona solution moko te toboyi no bakization wala ya lokuta po makambo bozoloba lelo eli na sens te peuple congolais pa ali na ntina na yango te po sa peuple congolais ezali ete Bukavu ezonga Goma ezonga Bunagana ezonga Minyembo ezonga bamboka na biso ya mike o bazali kozola balebele ezonga posa na biso ezali teke ya kolobaka makambo ezangi tina po ete bo travailla bo sala apesa bino misolo bolia lelo bata Moïse Katumbi balobi bo bandai ko kele pa Moïse Katumbi kolia lelo Moïse Katumbi akomi nyama solo bino boyaka ko découvrir ka mutaza étranger kaka la sima boye bakate na avance tanga o kabela bino tanga bozo kele kolia bosala ba propagande na mbonga Moïse Katumbi lelo Moïse Katumbi akomi so étranger to bino bozaka ko kende ka makambo kaka ya kokosaka bo bunda nde tumba bo bimisa misolo bino boyibi bakanga bino na baboloko bino ba traître boteka mboka bokaba mboka epa ya bakonzi epa ya bapaya po bino boliaka bino tout boali na kati ya kobe ola ya koteka mboka toko épargner mutu te tout politicien ayebi ete ateka mboka toko épargnaka ete yango tozali ko sensibiliser ko conscientiser ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe bofoku yo moto pe bakoko Lumumba yango tozali ko belela JKM le number 1 au CA de la presse congolaise prompt rétablissement la yo Gauthier Boulay oko yo kala te papa tina na moi gâteau CA de la presse alia Gauthier Boulay na beleli yo na France moninga ya JKM de lo alimbota ba yo CA bato bolinga ko CA bo ali ebele bosala po CA sepela ACPela le 30 juin ACPela botinda penza océan abilope ACPela équipe pour la terre partout au Bozali il y a océan de la presse congolaise moi la mère de Brino en Autriche motema océan de la presse moi la mère de Brino en Autriche maman Dolo yokala kala maman la jolie na okabilo kala ma Pierrette ma Samuel nanga bondela ni passa nanga ino ya CNT live papa Alfred na maman Clarisse papa Michael maman Célestine botele ma po seyo abilo sepela aoka rapé sengo bon s'abonner massivement na chaîne à Libération bon like be miso bo partager bo tchaba commentaire ba si je sais pas j'aime en tout cas botele ma bande kolanga ba mama ya moto mojali moto mokozima makate mama jawa salam alaikum na yo na ba musulman ngai o bazali bongo na South Africa la mboka ya Gilompinga
Ma pour amène Angola no bondi à botard de bonheur d'ailleurs monsieur Kokome Labino, Mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondomido. Merci encore une fois na Pape Jay pour na loembo kitoko ya kosela bongo océan de la presse congolaise. Guillaume Ngangulao na robenga o ya dalia mo gâteau. Ah na plus 32 la mboka maman missionnaire. Vraiment zali ko sala esengo maman bonheur bobenganga. Valérie Pete le bobenganga maman Jenny Zemanga. Na posa na bilo partout à Bozali na mona pe que océan passer la batulaye. Tozali na posa to libérer nation congolaise. Kaza ko suka. Oyo zali éveil patriotique. Nazali na posa to bengana gouvernement o elongo en place. Tozali na posa to boma likambu oyo ya ko bomaka ba congolais sans pitié. Ezalate biso ba congolais to sa batamawa. Congo c'est le pays hospitalière. Congo c'est le pays à bagan quitté, ya ko bomaka te, Congolais zanga motema uta wapi. To boyi yango. To lingi biso na bino to sangala lokola mutu moko. Pona ko revendiquer ba droit. Pona ko benga na ba rebelle ba koti la kati ya mboka. Pona ko benga na bato bazoteka Congo. Pour na ko benga na ba assassin en costume, ko benga na des voleurs en costume. Pour le o mutu soka yibi chombo bozo condamné. Et bon mutu azo yiba biso ba millions. Yebo bengi azo détourné, il est aussi voleur comme un voleur oyo bango ba tcheya comme un voleur. Vous croyez que ceux qui mutabanda ko lia bien. Vous croyez que ceux qui mutazaki malam. Et là, on est côté de bima libanda pa katande ko ne maboko. Et là, on est côté de bima libanda pa kele ko yiba. N'est-ce pas ba gouvernement on est ça de sima na biso bazala mibi. Pour comment on tata mobimba maza moyibi. Maman mobimba benge maman ki ngabwa. Pour la souffrance. Mboka ni salaire ezalaka te. Mboka ni ba entreprise ezalaka te. Mboka ni ka batu moko baza ko jouir na mbongo ya nation. Hein? Mboka ni kaka bango baza ko créer mo ba bureau la ba entreprise lo kuta. Pour balia kambongo entre eux, entre tabak peuple bazo souffrir. Peuple a balançoire ya mutute. Ya ngoto lobi peuple congolais. Fungola miso un peu regard servir et non se servir. Tous à la mise au gars. Tout repousser bango parce que o eza balkanisation. Ba jo bazo sala biso batike na bango bango na bazo mboka ndenge basinyaka ba encore. Ndenge basi bolanda te. Si bango nyo sola ba kiti ba ye ba pesa bango déjà ba mabele wa. Alors mboka la biso etikali boye. Mboka etikali boye. Na yebisa kabilo soki ki chasse tombo kité. Soki ba kino ba télémité. Toza na souffrance libéra na ande na silesi. Vous partagez mes missions. Vous consommez yango. Vous tikate ocha mongolo tono ya ko s'abonner. Ndeko langa etumba oyo ezali etumba ya ko délivrer République démocratique du Congo. Toza na sécurité, nous sommes pas paix, lobi ba ko boma biso ba boto biso mabele. Nkita na yo na ngai ndezo sala bongo. Pe bato ya mitema mabe bazali bobele ba Congo mani obile moko bomoni bango bazobi malelo. Ba bazalaka ba rebelle lobi, lelo balingi ba pesa biso leçon morale. Ba oba liaka na lobby lelo balingi ba te ya biso ke naza mutu mabe abanda ko pesa bango ba mbongo ba lia ba tonga ba sala biloko et prévenez que président actuel mon mboka Félix Antoine Tshilombo nana koti na place bilo no so boyebi mutabombi ya mazate soki batola bazali ko ya lelo po ba récupérer ma beleza pour la ni pour ba corps na ba sala ki ndeko to bunde tumba ya solo to bangate to ko bangate kasi to bangisa yango esengeli bosunga bana oyo to sunga bango ba telema to sunga bango po bango ba mondela mboka. La patrouille, la mort nous vaincrons et c'est la devise. La peur doit quitter nos esprits tout pour notre courage et nos faibles et nos faiblesses tout ça là-bas violent et la nation na biso. Merci la bino nyonso partout au bozali nzambe ya lola abati la bino eleza mokonanga. Merci encore une fois la femme au centre hein. Na ndenge pe a dédicacanga akabuya ko kanga mabete ya nasuka telanga femme sana ndenge ya dédicace yo amotema be longola na machine aussi ya de la presse longola na machine wando tanga vraiment nzambe aleka ko batela biso nyonso aleka ko bomba biso. Merci la kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne.
merci Napap Djay, directeur recherche stratégique. Et merci personnel pe na sango mokonzi pareil mais monsieur Labiso. Bino banso le pays biso ezwami bino to telema pona ko bundela nation na biso to le monaka ta théâtre oyo peto benga na partie de presse na mabeli ya Congo. Et ça la kalisosu parce que parti oyo eza parti mabe, parti oyo eza ko boma bato. Non, mutaza la pouvoir terre boma moninga na mususu soki ezali nzambe te. Alors eza peka la bango bato yete pesa bazali pe ko kana na ba menace de mort ezali kuna na kati ya parti wana. Alors soki to arrêter hémorragie oyo te ekozala mabe koleka. Tika nzambe alola apambola biso. La patrouille la mort nous vaincrons. To boy injustice oyo to lingi biso nyonso to zala quitte.